Ya solo bandeko bana sumi ekolo Congo oyo afongoli nano miso te pote ayeba buzoba nyonso asalaki po ete bakosaka ye ke ya solo tokomemela bino baélection tokomemela bino baélection sur plateau bokopona bakonzi na bino ya solo bakonzi wana nde bakozala po ete basala mosala oyo esengeli po ete basunga bino. Oui, ya solo bovotaki bango botiaki bango na parlement botiaki bango na sénat bakomaki baministre bakomaki baprésident eboyo aujourd'hui 10 ans, 15 ans, 20 ans, 23 ans que nous sommes là, Kakanako Zunguruke. Tous allez tourner tout autour à rond-point. Tous allez quand il y a une passe, il n'y a pas de sortie. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Yo Congolais, yo maman, yo papa, est-ce que vous trouvez ça normal? Que ça lit 30 ans, et bien avant même, c'est-à-dire bien 60 ans, 6 décennies, que des aventures, que des escrocs, de frappeurs, 6 décennies, plus de 60 ans que nous vivons les aventures. Et tu trouves ça normal? Yo Mampinga, on doit trouver normal que va Kosayo 60 ans. De quoi coûter 60 ans à la maturité de comprendre que non, ça je ne peux plus. Ça je ne peux plus. Et yo papa, yo maman, tu trouves ça normal que bako sakabiso kaka na mboko etongi ndikita. Mboko etongi ndikita lokola na kolo Congo, bana bakoza ba pauvre. Bana bakoza ba mendiant. Babenga yo mendiant, boko akotangisa bana na kelasi te, boko akoza courant ya malamu te, boko akoza électricité ya mai ya malamu te, eau potable ya mboko yo eza na réserve mondiale ya mai. Oyo bake mbana na nga bazo souffrir. Oyo bake bandeko na nga kisi l'hôpital eza te batondisi ba cimetière. Ozo trouver yango normal? Non, plus jamais ça. Plus jamais ça d'accepter dans la tête du pays d'avoir des présidents autotieba na pochette na biso botala bilongi na bango tout ce monde là sont des aventuriers. Et ça bande des aventuriers, sauf personne, ils sont tous aux occidentaux. Et là on dit les accords quand on va vous dire aujourd'hui méfiez-vous de tout ce monde là. Moto non soit de ba candidat ngala ko déposer candidat nga lobela oza muyibi escroc. Tous ça ils sont tous ba beta ki botala bango bien. Nani ya beta ki tourne occidenté. Botala bango bien na kati na bango wana nani avanda na mboka na ya lobité ngala za mwana somi ekolo Congo na lingi na sowe pays na ngala vani awa bande ko bosunganga na sala na aider pays nani azati. Tous à la Kélélé, Basaki la Genève, tous à la Kélélé, l'Union européenne, tous à la Kélélé, les États-Unis d'Amérique, tous à la Kélélé, ils ont des amis là. Vous pensez que ces gens-là sont vos amis? Bandeko, nous avons fait des solidino. Le wananisme boit quand nous panzi. Le wanatribalisme boit quand nous panzi. Talana no avenir na yo. O kokimbu na boni. Pour te va continuer au kosa yo. Bazo comme kizei. Ozana mura boni papa yo maman. Oye bake. Loko ni noza kosala. Alors bandeko wana sommet ko le Congo. Tous ces gens sont des menteurs, des visseurs, usurpateurs. Alors, botala, ba qualification nous sur la tienne. Na carte na bato nous sur la tienne na bilili, na ba photo, nani azana ngote. Nani azana carte ba qualification wana te on a tienne, on a otagi la bino usurpateur, menteur, frappeur, trafiquant, trafiquant des organes, pas dans l'Iwana. Oyo to komona ki solo, ba onyo so bazala dedans de frappeur.
à la tête de ce pays et vous pensez que c'est normal que voir des gens pareils dans la tête du pays et tomber sur le ballon, voilà, ils sont là au service de nous, au service de la biseau. Nani a l'écarté na kati na la loge franc-maçonnique ou la prêta sermenté. Nani a la cravate à rouge té. Nani na kati na bato wana nyonso o boza komona liboso na bino o bokolobaki ya solo moto na kati na bango moto malamu azali yenda ko sauver nation azate mes chers amis azalité azate o boza koyoka babengi élection c'est-à-dire que ezali mort d'ordre euti na Occident tokosa bango bakondima biso et tandis que bato wana o batindi bango bakosa bino bazozela résultat et après vous légitimez bango pour 5 ans pour 10 ans papa maman c'est à toi ngayo ngana bundelaka nde bino ngana bundelaka bino et alors c'est à vous ya kotiger likambo nyonso alors tokeyi wana po ete oyo bango nyonso bamenteur qui sont oyo bazali wana au service ya babele kolo Congo oyo baza koloba ke baza wana mpona vous aider bazali banani baza ba usurpateur ebele na kati na bango wana ba usurpateur d'identité. Ils sont burundais, ils sont rwandais, ils sont ougandais, ils se cachent là, ils sont zambiens, ils sont tanzaniens, ils sont tous là-dedans na kati na bino wana. Musomo ndima bocha bonso ba sénégalais bombe bango musomo ndima bocha bonso ba kasaye ceux bangolais bocha bango et baza wana bato bazo étudier bino baza kotala ceux qui vont toquer le système wana tika bango. Et alors mes chers amis auto que bino ba pesa bino de promesses ba beni bango banani ba menteur ba se les trouver là-dedans. Des promesses et des promesses, ce sont qui? Des menteurs. Ils n'ont jamais réalisé. Bazawa. Et alors, bah, oubliez non ce que intérêt à peuple et ali liboso pour la bango, bah, quoi c'est bino intérêt nation liboso. Wotala, nani na kati na bango à tosa, kolanda intérêt à peuple, ou à ça intérêt à peuple liboso, ou bah, c'est là qui dans les affaires de la Congo, ou bah, c'est là qui dans les affaires de Nani, bah, c'est là qui va gouverner, bah, c'est là qui va nyoso, bah, c'est là qui va ministère, bah, c'est là qui quelque part, et bah, c'est là qui kosa nini, bah, ça au service des autres. Tolela bandeko bandeko borgane kenda bazawana natangi koma botote bazawana alors boyeba oui je vous dis la vérité est là et alors c'est à nous maintenant koyeba il faut encore continuer à donner à faire confiance à ces gens là batowana basali instrumentisés par l'Occident travaille avec ces mondes là tous ces mondes sans personne. Alors, naye pole sabino tolo balwakame ke lokuta monene ekoleka suna mabele kolo kongote lokuta wana ya nini. Alors, nazotia la bino image et bongo na molaine na kopesa bino explication ya lokuta monene. Tolobaki makambo leki awa mikoleleki tolobie ke papa moko abimaki na kombo ya Mukwege abimi tolo nanu ki docteur tuche mopanzi kombo ya Mukwege abimi Mukwege alobi ke ngai nazali wana bino bato botindi ngai bino ba population ya Nord Kivu ya Sud Kivu bolobi ke ngala za candidat na bino candidat du peuple et bato wana basu basangisi ba mbongo oyo bake na ngo liboso balobi ke voilà mbongo na biso yango topesio pose la candidat pour sauver biso bolanda alors na bango na papaya yo sikoyo na ngambo na yo docteur Mukwege président de la paix mais que bino wana on a la musique bazo bakimbo wana ntina papaya bazali nisi za kasoni po tozana ba image bamama bazopesa mbongo wana bolanda botala mbongo wana bien tu as pris pour prendre la image wana botala mbongo wana couleur na woni na Congo tozana bato baza conscient que bakabisi ebiki pe to baza conscient que moto ya libanda akoya kosalela biso te toza na responsabilité ya kosala yango biso moko nga nakanisi bango nga basika bangi bazosenga mpe mibali balanda action ya bamama changement ekozala mama ngai menteur. Voilà mes chers amis. Nous avons une image na mulai na biso dans quelques minutes bolanda.
Alors, les Nakopesa, Nakosong, Moulaï, observez une chose. Voilà un candidat à la tête de ce pays-là, déjà menteur dès le début, à Kosa, alors Tolanda. Là, dans la région du nord comme du sud Kivu, où ils sont frontaliers na Ouganda, frontaliers na Rwanda, frontaliers na Tanzanie, n'est-ce pas? Hollanda. Alors, ma maman wana basangisi mbongo. Ma maman ya oya biso ya nord Kivu, ya sud Kivu, basali awana bandeko. Hollanda, na kandibo okanga isiko. Hollanda na bukeli nyonso. Alors, basangisi mbongo po ete bakende kopesa ye akenda banini. Na région wana ya sud Kivu comme na nord Kivu, monnaie oyo bango basimbi na maboko eye tout d'abord na enveloppe. Enveloppe ba déchiré na kati ba bimisi soto tangi ba billet plus de 6 billets alors 50 euros. Je dis bien 50 euros. 50 euros wana et c'est bien quand ba 6 billets ba tangi ba ro ba ça. Tout le monde dollar te tout le monde kaka ba euro. Na région wana oyo ba mama bazana pasi bana bitumba bakendaka zamba te bazokoluka même 20 $. Je ne parle pas d'euros, 20 $ pour étaler sa bana. Na région wana ya nord comme na sud Kivu, n'est-ce pas? Oui. Pour biloko bakenda suki mama kende bilanga isate. 20 $ pour aller sa bana lui erote. Voilà. Alors, na région wana, botuna bato nyonso baza na région wana. Nanya lobela bino moneni ne circulaka na région wana. Moi j'étais là-bas. Soko kena euro, ba yebiso beto yebi yango te. Oh mbongo mboka nini. Mbongo circulaka kuna au moins $, shilling oyo ya Uganda na shilling oyo ya Zambie. Oyo ba monaka ngo fréquemment na franc congolais na biso. Imo ba euro wana euti wapi? Hey, bana mama Congo bomoni ba like la bino matodo ba like la bino bomoni to kangi moyibi ba kangi moyibi po na loboko ba euro wana ya ebele euti wapi pona nini achacha $1 te omoni kifufu filmu ya kekela kimbangu ndenge beti filmu ya kekela kimbangu ebeti mokwege administre le biso à lobby, oui, quand maman bazo sala cotisation na bango, bazo ko na enveloppe, maman yé na enveloppe moko. Na kata enveloppe on a déjà billet mba billet et belé na kati na enveloppe. Alors, Bolanda. Pour tous les images, dans le moment où ils sont morts, et baza ibele, baza la association ibele, dans la liste il faut la recette la ville la tu as presse pour penser à l'image pour bateau bazo. Voilà bon on est. Ya Congo. Na Congo tous les bateaux baza conscient. Voilà tokangilo kuta, voilà na kanisi Dr Mukwege à côté la miso akomona ki asolo tomoni bambongo oyo baza kotanga wana ezali bambongo ya Congo te. Bambongo wana ezali bambongo ya bapaya. Alors voilà bandeko bana somi ko Congo eza ya pasi na wa ya ko sabilo ki asolo to ko kanga bango moko na moko. Alors ne croyez pas tous ces gens-là. Ne croyez pas ces gens-là. Ils se cachent là. Il y a des gens qui se cachent là derrière cet homme. Il est instrumentisé. Cet homme que vous voyez là, tout le monde a les cas dans le bureau, bateau, la biso awa. Tout le monde a les cas dans le prix Nobel. Tout le monde a bango, nyoso, balata ba cravate rouge. Les cas dans le bureau, nyoso, mes chers amis. Baza na intérêt na binoté. Bala besoin ko bunde la binoté. Bazo tinda bango, pour être ma bunde la ba konti na bango, oyo bazo tinda bango. Alex Sabino qui elongi ya mwa malambo. Alex Sabino qui mouton et tandis que na kati na yende ezali lopar. Na kati na yende alati kazak ya mouton et l'air ko bimisa ba griffe, vous allez pleurer. Vous allez payer d'ailleurs, vous plairez. Et vous avez déjà la 4 de Congo. Voilà, mes chers amis, Banasso de Congo. Il y a seulement tant que Fabino qui batouana, bata moïbi, batuna le kouta, bat frappeur, bat trafiquant, bat juifère.
Tout ce monde, sauf personne. Ne croyez pas ces gens-là. On n'a plus besoin d'une élection au Congo. Bisso objectif, bisso chasser tout ce monde-là et récupérer notre pays entre nos mains et diriger ce pays-là comme il faut pour finir bisso mingi, tout sambo mingi, na kati le bako, nous sa kati le Congo, tu as sous bateau valerté. Bah mon abisso, bah bourroulé. À cause de ces politiciens-là que vous voyez là, bah j'ai n'a les élections. Personne n'a qu'à dire bango azana monter ma élection que pour le bien de son peuple. Bazali n'a pas ça pour qu'il y ait élection pour l'intérêt des occidentaux. Allez-y, allez, nous allons te soutenir. Frère Verbe, nous allons te soutenir. Tu es à nous. Et alors, l'air est qui va soutenir, à servir tout d'abord Nani, à servir Nani. Bah, doit bien que la main qui donne, c'est la main qui dirige. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Le boko épée Satan, le boko warande mutu, et tindakandema, n'est-ce pas? Alors, Wandeko, Bozalawana, toujours Grabino dans 10 minutes, le temps que tu changes de corps, toujours Grabino tout de suite là. Maintenant, like Grabino, vous partagez déjà, vous partagez dans 10, 15 minutes, tout dans Grabino. Matondo, Nabino, non,